Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na Bonjour, bonsoir, bon tardi. On a la réflexion et je dépendre partout. Bokanino Mbozali, ne boyami Mbotenanga. Na pesi bino Mbotenanga bino fort, yelela bino mingi. Ezanga moko ya bino mama mina. Nazongi lisusu. Ngape toro yonde naza boni. En tout cas na ina question. Question o batuni ngameleki nga tellement motuna. On est à la réflexion, on a dit que pour les batailles, les bases on répond à la question. On a comme une question, on a bête moi l'histoire, on qui pour battre sur base de l'idée, va comprendre l'histoire en haut et ça l'histoire est abonnée. Papa moko azalaki na mwasi na azalaki homme marié. Na mwasi na ndako na bana. Mais ko sala ke ndeka ba mibali bazala kaka malgré moi si na na ndako mais azalaki pe na chéri moko azalaki kovivre na ye mopanzi soit disons que chéri wana babanda na ye liboso avant atia mwasi na ye wana na ndako mais vu que azalaki komona vraiment chéri yango azalaki se comporter kitoko te nde esalaki ke aye kokutana na mama oyo esengaki abala bali atie ye na ndako na chéri wana pe esalaki lokwa mwa quelque temps mwa kokabwana. Mais avec le temps, on vivre na maman ou d'aller dans ndaku, so basipele tozala kaka, so zana libanda, le comportement malamu. Mettons pour comme dans ndaku, on va changement eza. Papa aye kozongela chéri wana oyo alingaka kala. Tanga zongeli chéri wana, bazo vivre na maman na chéri na maman na chéri. En tout cas, tout la rapé chéri wana ndaku. Otope maman azana ndaku na bana. Eko sala ke maman ya ndaku aye kokufa. Donc maman ya ndako akufi. So papa lobi ah. Lokola de na zaka de chéri wana seke na balika na tia na ndako. Maman déjà akufi. Ba ko mpe ko vivre wazana mais entre temps bazaka kana na mutu azana ni pa na ye mais ndako o wana ya chéri papa ka mtafuta rango pe maintenant ba komaki ensemble te. Et pour ça laquelle moi discute beaucoup boye car entre moi sina mbani ndenge zala kaka comme d'habitude et celle que moi compréhension et continue à tête. Mais papa il faut comprendre que yende mutu azalaki moi fautif à s'excuser par maman ndenge zala kaka c'était maman en tout cas limbisa au monyo moni maman ce que jour en ya pas que papa papa mais a petit capé maman ok était maman tia kende bon akende na kanda comme d'habitude so bazana ye bani bakabwana bakei pardon maman benga papa na koma qui est en tout cas njele l'équipe bien mais papa bandi azeli appel amoni appel ya maman te amoni appel ya maman te amoni appel ya maman te papa eko benga maman tuni déjà koma qui était déjà na koma qui ah bon benga te pour ne beka na bengo ah maman pona makambo elekaki biso na en tout cas limbisanga vraiment tala kaka limbisa au premier atout papa fandine mais tellement papa déjà présenté qui maman chérie bana les jours où pas d'aller kokende ils avaient qui prévu chez bana baya
basola pe na chéri ke bana baoya jour boye comme ça pe bandeni tosala maman pe akei papa pa yebi ka ke non maman les jours boye po bana baosala nini boya mais komi 2 jours après papa andi kobenga maman azo yamba ye vraiment bien te asolise bien te isali fait ke bana papa baye maman amonani te bana pe basali ba séjour na bango tokaki kosala bazongi papa pe ngonga na ye ya voyage ekoki a voyage tellement salaka awa ta salaka mwa libanda ngonga ne pas voyage ekoki papa ki tanga comme na voyage azeli appela maman azobenga te papa azobenga maman azoyamba te et kosala ke avant papa voyager ote maman garantie na ye ndako ekomaki na suka ayetaki papa lobine na kende soki na ye nde totala makambo wana donc papa aye andi kobenga maman de façon que aya tuna maman makambo garantie maman azoyamba te papa a utilisé petite sœur na ye atuna maman soki makambo garantie eza ndeni petite sœur a répondre et pardon maman ye chéri wana a répondre petite sœur makambo wana etali yo te donc nasalaka ngo yo ozalaka te nusekela ah kasi soki bo ezotuna nga atuni petite sœur ozotuna nga makambo wana etanke nani petite sœur abi te etake semeki na yo etake semeki na nga malamu nalingi makambo te ndeko no ofuta ndako na nga mpo na nini petite sœur abi te mpo na bana la mama lobi nga na tobota te nga na ndeko na bino tobota te eleki nango petite sœur pe a expliqué pe grand frère neka ndenge elekaki malgré a expliqué grand frère ndenge la sœur a répondaki ye mais grand frère tellement azalaki na bolingo mwasi na ye ntango akomi abengi mwasi ayebisa lobi yaka ere ekoki ya kozwa mbongo ya ndako mama olei moko aya ayo azwa mbongo ya ndako mama aye te mais atindi mwana na ye ntango mwana na ye aye papa azwi mbongo apesi mbongo wana ya ndako epai ya mwana ya mama mpe ake na mbongo ntango akomi olabenga papa kete mwana dayasi akomaki na mbongo abengi mpe papa te papa ye moko liso abengi mwana akomaki na mbongo bongo obenga te poani ona ebeki so na sisi mosala na obenga abengi papa abitisaka fo natalele nano nga mpe fo nasemetrize na natala nano mama oyo eza nini papa avandi mama abengaka te bana azwa mbongo ndako abengaka te papa mpe voyage eyaki basali plus ou moins 6 mois baokende na 7 mois papa pa yebikaki na mama si bakabwe na bango mpo abengaki te banda kenda sans suite sikoyo question eye wapi la réflexion question eye awa papa siko aza na besoin ayeba ndenge azali na mosala amoni evoge ekoti ya mama azosenga ye mbongo ya ndako mpo garantie ya ndako esili yebike bato mayele ebele bazawa papa amoni eloko aloba te arépondre na mama te me mama asengi ye mbongo ya ndako ayebisi ye garantie deja esili ozoloba nio yebi teke deja tokomi deja 6 mois tokota deja 7 mois ngo oyo papa aye kotuna question sikoyo apesa ye mbongo ya ndako to apesa ye te mpo ye na mutu na ye papa yebi suki bazalaka te po 6 mois déjà passé 7 mois presque yango mutuna na biso ye place wana kana yebi mayele bozalaka nango tozela réponse ciao